Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bika ya compter la vérité. Ouzei qui salou. Eu tinha uma doença que não conseguia usar roupas assim. Assim não conseguia. Avec ma foi, il faut quitter un bon na tuni nani alobi balobi docteur mutatili to yane awa famille na yesu yana sima les 11 autres personnes ici na trône na lokola tata ya boka ya ngola parce que nyonso esalema boka oyo ezaye bato ba. Shalom à tous les chrétiens du monde, bato nyonso to bumba melaka. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de 33 ans, le sauveur de l'humanité, le Dieu qui changeait toutes les malédictions en bénédiction. Votre humble présentatrice, Maman Vérité Makese Niki, la polyvalente, autrement dit Niki. 4 fois maman. Vraiment lelo na zongeli bino lisusu awa na mabor na kati ya malueka na église na biso la croisée. Oye kambami epa ya notre papa le pasteur Feliciano Ndamba. Toye awa balobi ndenge bato mokili balobaka Santo Thomas buka mona buka kwikila. Vraiment na kati église la croisée tomoni matatoli eza ebele. Boyebi maman vérité avec sa tante apebi mukefa leka na kati na église na biso pona kozwa ba information comment la église na biso eza ko évoluer par rapport ya ba grâce oyo nzambe atie et pa ya batata na biso. Comment ça na te Bible lobi chacun a sa grâce. Mutu na mutaza na ngolu na en particulier o nzambe apprécié. Et pas ya notre papa Feliciano Ndamba azana ngolu Yakobi qui sa don ya guérison wanande eza top naye. Nazana ndeko na biso ya mobali awa nazalaki wana présente le jour bayaki naye na kati ya église la croisée ya kolinga linga na ba chaîne makambo ebele mutu ezalaki vraiment malamu te mais lelo naza surpris naye kokuta ye tozo solola ye na ya mbinga kutu apesinga kiti na vandi vraiment nalingaki na nzela ya Vmark TV boyoka likambo nini oyo ndeko na biso ya mobali akutani nango na nzela ya Yesu. Bondi ya manu. Bondi ya mama. Ok, zala pena vontade na langue oyo okozala à l'aise pour s'exprimer na babone tout ya Vmark TV balando malgré que calor bozomona ke tozo transpirer to komi na temps ya biso ya mvula biso na Angola moinde eloko pamba. Ok, oko se présenter yaya olobi kombo na yo pe okoyebisa bandeko nyonso bazolanda yo makambo nini yo nzambe ya la croisée église la croisée nzambe ya notre papa Feliciano Ndamba asaleli yo. Tango ngana yaki na église ya crusade na yaki 3 malades. Merci ya yo pesi na kombo comment na nga Feri Abraham pesa biso mo voix pété yo kan Feri Abraham. Ok na yaki na maboko ko kangama likolo ko kangama mutu isalaki ko sala nga pente nzambe ya pasteur Felix yende mutabiki singai alongolinga na maladi oyo nga nazalaki nango yango ngai kaka na kumisa kaka nzambe oyo achanga na mokili pona nyonso oyo asalaki na kata vina ngai ezalaka nzambe yango nga nasenga lipa ya nzambe asonga ngai asonga pe pasteur Felix. Ok, merci yaya. Ndenge olobike oyaki ba chaîne na makolo na maboko mutu donc pour ba comprendre bien ezalaki ba nerf to liboma donc oyaki ne ba kawana ezalaki ba nerf. Ok. On sait combien de temps en église? En église, na sali un mois déjà. Ok. Quand on a un mois, on a eu une situation où on a un mois, quand on a commis boy. Que Dieu soit loué. Si comme message ni repère sur la bande ko ba Hollanda yo, bazana ba ka ebele yo yaki na ka ya baner, mais za ba tumsusu bazana ba ka kili. Message ni repère sa bango. Message ngana ko tika pe pa bande ko na ngai esengeli bango bazala kaka na kondima epa ya nzambe maladi nyonso bango bazali nango esengeli basenga kaka epa ya nzambe asonga bango o sinon te baya na église ya croisée pona pasteur na biso Felix
Avec Sabango. Ok, merci beaucoup Yaya. Nazio moi temps belé. Personne n'a son message na portugais. Bande qu'on a biso pe ba collègue na yo ba camarades na yo toza na Angola ba lando pe na portugais que oyaki na état ya maladie ya ba nerf nzambe akangolio olobia en bref mais en portugais. Et quand on veut aqui na igreja cruzada, on veut com problema da mente. Graças a Deus do pastor Felix é que me ajudou, é que me salvou a minha vida. Eu deixo uma mensagem nos meus irmãos angolanos, de Luanda, de Cabinda Cunene. Quando tu estás doente, é só tu acreditas em Deus e ter a tua fé. Ali Deus vai mudar a tua vida. Ou se não procuras uma igreja chamada A Cruzada, ali vais encontrar o nosso pastor Feliciano Ndamba, é que vai te ajudar a sua vida. Ok, que bien soit loué Yaya pour les sengo Yakobi Kanayo et le monde ensemble na biso Bible bengele tout est possible. Les spécialistes des cas désespérés. Ba ka o bata mokili balobi ke to tie point pour to consulter et pas na spécialiste nango. To ko betele ka mabongo ngana yo. On a victoire, merci beaucoup. Les vainqueurs du Congo, l'homme de 33 ans, les sauveurs de l'humanité, le Dieu qui dit est mort et les choses s'accomplissent. Ok, merci beaucoup d'abonner tout. Il y a Vemake TV et pourquoi pas d'abonner tout. Il y a surtout Mouton TV. Bisika wapi Mouton, il y a Big Chic autrement du Monokwa Moïse. Et là, en direct de Londres. Mambote mingi na bandeko nyonso bolingaka. Maman vérité Mathieu c'est Niki la polyvalente. 4 fois maman, Bakopé sans raison, Dieu n'a pas tort. Et sans oublier, shalom à tous les chrétiens du monde. Bandeko nyonso tokumba belaka notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme de 33 ans, le sauveur de l'humanité, le Dieu qui change toutes les situations, Zambé Yalona, Oyazo mérité, gloire et honneur. Shalom Nabino, et si quand nous sommes beaucoup d'amis partout dans le monde, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, en Europe, donc nous sommes Shalom Nabino, si Kabozali. Les noms nations qui nous lissousou, na kati na mabele ya mabor, précisément na maloueka, na douage Gaza. La église la croisée d'ici quand on kamba notre papa apôtre Feliciano Ndamba. Tozongeli lisusu soki toyese ke ezana likambo ezali ndenge tolobaka na ngambo na biso il s'est fait un bruit qui annonce la pluie oyo ezobanda kala mingi te ezana date fixée au mbula wana ekobeta wana eza likambo ya Élysée te eza likambo ya saison na biso ya temps na biso pe ya tango ya notre papa Feliciano Ndamba. Soki na bandolo banandolo bakaka na ko développer ba sujet nzoka maloba wana eza ko ngate ebongisa mina moto akomi koloba ngo sans plus tarder na so présenter invité na ngai après-midi ya lelo. Shalom papa. Shalom maman vérité. Ok, merci papa. Na sepel komono lisusu depuis tolekisaki RGM réseau global RGM vraiment etaki makelele na Angola mobimba de kabina kunene ba RGM et donc on peut m'assurer vraiment depuis wana lelo lisusu. Oui, merci. Lelo lisusu aujourd'hui RGM est toujours en vie. Lelo nde tozolo bakoyeza ouverture na France. Wow. Congrès international ya RGM où ils ont les canaux lelo ebandi lelo pesa ici ba pays du monde dans 74 pays même Angola ils ont représenté attaque ai président Angola na kete mais délégation angolaise a aussi représenté na niveau ya France et sikawapi elulu ya binene ya RGM ezoleka. Ok, merci beaucoup RGM. Bango TV na bato nyonso international boza na kati ya France pona milulu na biso ya RGM. RGM vraiment mafuta ezo matanga pona RGM tokolobaka pona réseau global de olembanga ni vraiment lelo toza na sujet mususu papa lelo tokolobela na RGM lelo toza na sujet mususu na olinga tenga na introduire sujet wana mais avant de commencer na sujet wana na oyeba na santé ya papa. Non, nous avons pas sala biso classe en tout cas santé ça bien vraiment en forme vraiment qui mes amis pour l'ensemble mes amis pour la biso. Ngola nzambe sali kona biso après RGM na ngoko raté jamais na raté le wana tozaki na général Sonika Futa. Oui, mon général, mon papa, merci. Et si Kazali, na minute je crois à ma Congo Plaza,
nazosala mosala monene kuna na Braza et puis après wana akokende lisusu mwa moke na Europe nsima kozonga na décembre oyo tokozala na ye na armée de l'éternel tokozala je pense na semaine ya 18 au 22 na armée de l'éternel Kinshasa esika tokende koningisa aussi bokonze likolo na kati ya armée de l'éternel mpona mabondeli ya suka mbula. Ok, wana maman vérité jamais asanga biso sa armée de l'éternel na mois de décembre tokozala wana papa na lingi tolobela masolo sujet na biso ya église la croisée. La croisée eza église oyo soit vision na yango epa ya nzambe na yebi ke toloba yango me tokenda ngo likolo ko sujet na biso base ezaka RGM mais lelo tokoyeba la croisée et où tu wapi comment on soit vision la croisée. Bon, la croisée eza vision oyo nzambe apesaki nga après avoir obima na nzambe malamu ntango nasisaki misala epai ya papa na nga molimo Toma ina na mpene wana ye emaki na nzambe malamu na otongokite ndenge bato mosusu babimaka nabimaki lokola mwana nyonso oyo soki akomi na makoki akoki mpe sikoyo kobanda ya ye libota nde nazwaki nzela kobima na nzambe malamu na bimi na nzambe malamu na 1998 inane nakoli wa Ntoma nde nzambe abandi kosola na nga likolo ya koimplante kobanda mosala ya nzambe mais nazalaki vraiment accessibilité flexibilité du moins liboso ya mongongo ya nzambe nabandaki vraiment kohésite makasi na kobanda atel point koswanaki mingi na nzambe likolo ya makambo ya kobanda misala oyo. Alors nzambe aye kosala biso grâce aye koconvaincre ngai na banzela ya bafilme ya ndenge na ndenge toye kobanda mosala na niveau ya Kinshasa ntango tobandi mosala na niveau ya Kinshasa ezalaki na kombo ya la croisée te ezalaki na kombo ya MIMOF mission mondiale sur la foi ntango tobandi yango ezalaki na limité na avenue Musu bao bayebi na SDK tout juste na lopango ya Singa Uchu oyo ezalaka kombo Famakina ntango tobandi mosala wana quelques mois après kobanda mosala nzambe ayeki koloba na ngai ke mabele oyo yango te nga napesi yo ebongi ozonga na mboka na bino mpo okende kobanda mosala kuna okosalela ngai na mboka na bino. Alors bon biso lokola baangolais oyo tobotami kuna tokoleli kuna esprit kaka ya kuna moto ezalaki ya kolinga koya awa kozonga awa ezalaki te. Alors tobundi na nzambe bitumba nzambe abandi koparle koloba na tel point ke nazalaki vraiment résistant parce que bao bayebi nga bayebi ke en tout cas Mose Félix aza mutu moko ya mutu makasi nazaka facile même nzambe donc tobundanaka na ye moko na makambo donc il faut imposer ya koimposer. Alors eyaki kosala ke œuvre wana ya Kinshasa eyaki kokende na kokufa à cause ya résistance na ngai oyo nzambe azalaki koloba na ngai natika naye kobanda awa na mboka oyo boyaki nazalaki vraiment tellement résistant ya kolinga koya kobanda mosala awa te. C'est alors que nzambe aye koimpose nga koimpose œuvre wana ekozwa pasi ekozwa mikakata mibele badifficulté mpona kozanga oyoka ngomba nzambe mpe kotosa ndenge azalaki kolingela jusqu'à tel point que nga moko mpe na ekozwa badifficulté ebele makasi donc oyokaki likolo na mabele esangani esika moko na 2002 nzambe ayekobisanga maintenant obligatoirement il faut le mboka na bandi kobunda lisusu na likambo wana ntina 2003 naye kotika mboka Kinshasa mpona koya na Angola. Ntango nakomi Angola na bandi aussi mosala ya nzoto ndenge bandeko nyonso bayaka na 2003 na bandi koluka ngai mpe nakota mwa moke wenzaroke wana obosani kuke oyaki mission wana donc mauvais souvenir mpona nga mission na ntango wana eza neti mauvais souvenir eza makambo neti ya malamu mingi te nazose pense ndenge nini nazalaki na nzambe malamu na travailler directement na nzambe malamu nakambi 74 paroisse district Mumba Mwamba na nzambe malamu mais ozobima obimi yango donc baresultat moko concrète te
et puis na bandi lisusu pasi mimofu wana donc na douleur na pasi bamiracle batukomona loboko nzambe batémoignage ya ndenge na ndenge mais mosala ezokende ekokufa yo oza ta na résultat moko ya malonga te donc ntango na ye awa na bapromese ya nzambe na botombolelo na ngola na bopambolo na ngola kuna nde mabele napesi yo kuna boye na boye nakomema mikili ndenge na ndenge na ngola alors nga mpona ngai c'était une opportunité aussi na cette parchement moké na vie na ngai sociale na cette parchement moké na vie financière na vie sociale ndenge bamosusu mpe balukaka bazwaka parce que des fois bato bakritikaka biso bapasteur bafeneya batanga te bato moko donc bamipesa kaka nzoka contraire yango te toza na badiplôme eza na bandako toza mpe na mayele oyo soki oke na mosala ozokorige ta mosu na bato okuti te na biro ke wana place wana efali osala boye wana eza boye te mpe baokama obima yo mpona nini osala te alors donc ezalaki makanisi moko akoluka siko maintenant nga mpe naganye na vie na ngai alors natikaki kolia te j'ai prêché nayebi encore ke na Rwanda première prédication na nga nasalaka ezalaka na église ya fait na biso docteur Didier Sunda que son âme repose en paix azali vraiment oyo moto afungolaka porte liboso na Rwanda awa ntango na tei nayebi ke bato bazoganga bekam donc transfert le prix cher ya ntango wana ezalaki ya bekam alors kombo bapesanga kuna ezalaki bekam alors avec chaleur wana nazalaki na yango mais nalingaki kobatir te côté ya wi kopanza sa wana 2003 kaka 2003 mais pour bâtir nalingaki te parce que eloko esalema ezalaki na même 2003 wana nakendaki kovisiter famille belle famille na ngai na nsima ya 14 ntango nakomi kuna na nsima ya 14 bayambi ngai babongisaka réception tokei mpe bayambi ngai tolie tosilisi ntango tozobima na sorti eza na frère na biso moko kombo na ye Mitterrand aza en vie jusqu'à présent d'ailleurs je pensais que mwana kasi nakokai koleka mpe na batémoignage awa parce que mwana kasi nde mpasi ambelaka awa frère Mitterrand wana asala 2 ans na batamboli banganga batamboli bandako ya kisi batamboli baeglise solution eza te alors batika ye kaka wana enfin ke akoka bazela fufa na ye donc ande kozela okufa de mon retour na bapoko ntango tozozonga toleka na lopango wana baprésente ngai oyo aza beau-frère na biso auti Kinshasa aye aza pe pasteur mama kolo lupango wana ondelanga alobi naza na lokatere na ngai aza awa kota osambela mpona ye oyebi nsima ya cimetière 14 eza mingi bato wish baza bafamille alors bango nyonso bavivaka vraimen na bomoko moko ya makasi ntango ayebisi ngai nakoti ete frère na bala natali ye natuni ondimi yesu alobi wi nandimi ondimi akobikisa yo alobi wi nandimi natie nzembo tobondeli tosambeli ntango tosilisi kosambeli biso tobimi na biso mpe tokei jusque là il y avait rien à 18h et quelque arrivé à 20h frère komi koka douleur mokola makasi basimba ye agité basimbi agité ayekoseka batomena toilette abanda kobimisa biloko ya ndenge na ndenge na limonga ye jésus na basinga na basuki ya bato biloko ya ndenge na ndenge ebima de 20h à 23h jésus 0h motu libumu ekiti makolo ekiti akotaki toilette komeka abimi yango ya miracle esalema bato nyonso ya nsima ya 14 wana bandima te na 4h du matin batindi beau-frère na ngai aye kobetelanga porte alobi paster tokende bazoluka yo na 14 nga alobi na likambo nini alobi makambo otiki kuna babi natiki makambo frère Mitterrand osambelaki miracle esalemi ya ndenge ebele baza na posa na yo balobi fo bamona yo paster wauti wapi oye kotelemisa ye 2 ans na sa maladie c'est alors que naye kokende kuna na 14 ntango tokomi na kuta foule ya bato bakata lupango balobi tokateli yo mabele oyo
biso tosambelaka na yeba la plupart na baza mama yeba papa yeba biso tosambela yeba mais tokende su yeba te tokati mabelo oyo tia église awa biso tosambela awa natali plus de 80 quelques personnes na baléglise tondimi nzambe na yo tia église awa nayebisi bango sava ozela na koya tokosala intercession na bandi mpe mwa intercession na bango tozosanga na ba 80 quelques mais lokola nazalaki mpenza vraiment convaincu te na kobâtir église natika esika wana eza témoignage molai ministère ya la croisée donc pour la croisée oyo ebotama eza bitumba entre ngai na mission ya nzambe donc tobandi vision na volonté na biso te mais imposé par Dieu parce que nzambe ayebaki ke mosala oyo ekozala une bénédiction pour la peuple eza une bénédiction pour la nation bayebaki ke bonga nazala utile na mosala na ye non seulement na koteya te ya ndenge bamissionnaire bateyaka mais lokola père ya communauté père ya babota ya bato na encadré vraiment naloba ngo témoignage esalinga nzoto malili sikoyo nazose référé na Jonas comment la banque mibale c'est compliqué na Jonas quel est Ninive Tarsis à quel corps papa ba bintanga ba kotaro vraiment ça va ça le comment ça ka tiki là ça va déterminer dans la côté ça veut dire que yo kaka mutroke émission ana atoki mi au petit côté vraiment nzamba lola azo le kumu papa bible lobi chacun sa grâce mutuna mutukola kaboli ngolu ko ya tekati na bantu kuna azana parole sur la die kuna ayemena sur quel côté évangélisation yemena mais ngolu ni ko na takati bon premièrement la zama na tomé na bala a travaillé au moins pendant 5 ans dans Saint-Cyr et Thomas dans l'organisation de la campagne d'évangélisation et dans la évangélisation. Okay. Donc, qui veut dire que grâce à papa, il y a un monde qui quitte le bisson. Bisson, il y a Thomas, en tout cas, nous le prenons tous donc, tout ça, plus la grâce, la guérison, miracle, don les épilés, don des révélations, de par la langue. Quand les gens ont utilisé papa, ma foutale qui tapait par le biche. Ok. Mais ce qu'on a dit à la croisée, aujourd'hui, les caca, donc miracle, les alliés, parole, les alliés, guérison, les alliés. Oui, parce qu'il y a un monde qui est contamine, il y a un monde qui est contamine, il y a un monde qui est encadré. Biso tokimaka moto kote tokimaka fondement te donc ezali comme ça dans makila donc oyo ezalaki papa kiti ezokita biso mpe tozokiti bana biso tozobonga ezokita ti ekokita te taboli ok wana papa ozalaki te nga deja nakomaki avant ke yo ya namoni bandeko bazalaki wana namoni bato bamaladi baza wana bato maladi ya mitu banere baza wana namoni bamama mosusu balali wana aza mama sérieusement malade comme si baye bango nyonso na hôpital namoni traitement awa ekendaka ndenge po eza facilité moto aza na eta wana alali okoyebisibeke te awa te basali mosu baboyaka te oyo eza na biso te eza makambo mongaka siko okendaka na bango ndenge nini moto aza na banere nga nayeba ntina na telema awa mpe konkola telema ezali obangaka danger wana te oyebisa bango ke te bokende na telema okende l'hôpital po eza likambo alleluya mais eza kutu likambo kaka topanza bible totei parole connaissance ya likambo maladi te siko okenda na onde non apôtre Paul alobi évangile sa puissance eza évangile sango malamu etambolaka ensemble na ngobia lelo toza plus na balobi ebele me basali mike nzambe alingi balobi mingi te nzambe alukaka nde basali donc ntango tozoloba foi il faut todémontrer foi wana na baèvre la foi sans les œuvres est une foi morte donc ondima ifo etambolaka na misala omona na ntango ya roi na histoire ya Naman ntango Naman accueilli
na Israël roi pasoli bilamba prophète ayoki alobi yela biso kawana awa donc oyo bato bazokima oyo bato bazobanga yango nde biso basali na nzambe fo tolonga mpe tolobele oyo hôpital azokoka te oyo binganga azokoka te parce que ebele oyo bazoya awa bazoya te mpo baya bazoya parce que bameki déjà na bahôpital batamboli déjà même na bahôpital na biso lobi wana ya bapsychiatrie na biso ya awa bake bazongisi motu babimisi tokotika na libanda te atambola te tokotika famille telengana te soki mokili na solution te yesu kristo aza ndenge moko lelo eloko église ekokosala yango l'église peut jouer rôle na domaine nyonso comment moto ake kuna pa monganga lobi kuna te eza ka na biso te l'église mpe siko moto wana kote wapi. Donc il faut qu'on démontre la puissance de la croix, la puissance de Jésus. Les spécialistes des cas désespérés. Et pas dans les banques camerounais. Et là, au bout des cas, nous sommes venus sur le coup, on a dit que nous avons prévu. Les gens qui ont un programme, mais on les cas nous sommes 38 ans. La piscine a pété ça, Bika. À côté de 18 ans, courbé, Bika. Perte de sang pendant 12 ans, Bika. Donc, ils ont bien biso azamala. Papa, na reçu dans la régie, va balancer les biso image moko. Papa pour aux surpris, dès na lobika que na koma qui avant, na mona qui keza musa nanga batu bazana batu beta masolo ke ngaku na bit. Non. Na za na pensa témoignage oyo. Bato batatola édifier bande comme sous pe o bazana ba kalo ko la bango. Donc na so senga na régie John na sima caméra ici qu'on va dire na régie balancer les biso image il y a un témoignage il y a un décor nzambe ya lola à visiter ba mona la croisée na nzela ya musali nae Feliciano Ndamba à suivre. Ok, merci beaucoup. Alors, nous allons continuer. Nous allons faire moi aussi. Na mona batu mususu balobaka Bible lobi elenge mwasi sepela na yo mais bakendaka plus loin te ba na suka kuna la conclusion makomé lobi ni bakanisa nzamba tinda ba basakana ba mela balangwa basala kindumba nzoka na suka kuna Bible lobi sache qu'un jour on propose à surprendre nzamba ko surprendre yo comme lui wape ko surprendre yo jugement pe et koki ko surprendre yo c'est que ils ont recommandé na bilenge pe balanda nzela ya nzambe bisemwa mokili ezana tina te mama vérité sur bandolo banokota la sujet mususu boatarde yaya ok na sepe no mono awa oza fidèle ya église la croisée ok yaya na moni yo pe awa toza na séance ya témoignage ya litatoli ko témoigner grandeur ya nzambe par rapport à makambo nzamba osaela biso siko na lingi oyebisa bandeko nyonso bazolanda yo na nzela ya Vmanke TV makambo nini oyo nzambe ya la croisée nzambe ya notre papa Feliciano Ndamba asali na bombo ina yo epa vou falar não vou conseguir explicar ele ela fala mesmo em português tá livre vindo aqui na igreja cruzada. E aí só de agradecer, de agradecer mesmo. Eu tinha uma doença que não conseguia usar roupas assim não conseguia. Alobi aya qui en église à croiser, azaki de maladie moko abande kokoka pas même pour la kilamba. Não conseguia usar roupas, só usava roupas compridas. E a minha cara também não era assim. Eu não vou na boia, ele agradecer. Mas 14 anos que eu fiz de doença, chegando aqui na igreja, até porque cresci mesmo aqui, mas cada coisa tem o seu tempo. Amém. E Deus fez, operou para mim no dia 11 de novembro, às 11 horas. Foi no dia que eu alcancei a minha libertação e foi no dia que eu me curei. Hoje em dia estou de pé. Consigo mexer. Dia 11 a 11 horas, que ano? De ano de 2020, ok. Foi quando isso tudo aconteceu, quando Deus operou na minha vida. Esse Deus que nós oramos, até as pessoas falavam, exame que acabar com uma coluna, uma boca, babosa, que Zaba Sala Cana, RP na Amém.
Deus operou e hoje eu estou aqui. É de louvar e de agradecer. É mesmo de falar de boca cheia, sou orgulhosa de ser filha da cruzada. 100%. Eu não sou eu. Amen. Nzambe a impossibilité na possibilité. Pour moi, na kangami ma vérité ficou seco tipo peixe seco. Donc comme le kama kaya buba kauka po témoignage na e salinga somo. Nzambe na biso salaka. L'Éternel Dieu des armées a salaka. Si vous avez des sika nini na maboko ya tata nini pour tata na tata za na grâce na ye OK ku ya pas tata o za na grâce à parole ana grâce ngolu ya guérison te au monde bando kende ki malade zo umela donc faut to kabola likambo na likambo nzambe asalaka na ba manière na ye na ba façon na ye ya message ni repesa na bato ba olanda yo yokuta maki na kaya maladi nzoto zo kola ke lambate et bon eza pe na bato musu bazana ba ka ebele o eza pe pire message ni repesa bango. A mensagem que eu tenho para deixar para os nossos irmãos que estão nos acompanhando, Ruanda, fora e todo o país, é o seguinte: é só mesmo você ter a fé, perseverança e insistência e saber andar e qual tipo de pai que você vai se encontrar com eles, porque há outros pais que ao drabo, não vou sopé, valeu tudo bom, mas eu não gastei muito, não paguei nada, simplesmente comprei os medicamentos. E para as pessoas que estão lhes acompanhando, no dia 11 de 11, se tiverem possibilidade, podem aparecer aqui na igreja acusada, localizada no Malueca, aqui nas duas casas. Tem um número que está passando no rodapé, é só ligar e vamos estar aqui e vamos vos apoiar. Como nosso pai está sempre aqui, nosso pai Feliciano Gamba aqui a vaca. Ok, que Dieu soit loué, Nzambalola Azwalo Kumo, Wana sans oublier, il mérite l'honneur et la gloire et nos acclamations. Tobetelier Mamona. Ok, merci beaucoup. Bandeko touti ko landa témoignage, ba témoignage bandeko na biso, ndeko moko lo bikana ki ala boma ya ki pena ba ner, kangai na ba chaîne le bandeko landi wana, alobi Nzambe abikiseli à 1 mois. Eloko etomé nga pena tuli kana 1 mois papa ndeko yepe boko mulo ba ner esili, alobi Nzambe ya papa na Feliciano Mugamba asali miracle. Ndeko msusu alobi wana sali 14 ans na maladie bio mongo landi. Alata ke lamba tenzoto mukusa alobi abika le 11 na 11h donc le 11 novembre na 11h na 2020 wana toza na confinement l'église ku tezo sambela te na éviter miracle ni méthode ni na sala po apusa na kaka po azwa lobiko papa ba témoignage wana olandi elobeli yoni. Oui, bon, et ça c'est un événement pour tout y a les 11-11. OK. Né yango tozaki na posa ko annoncer papa 11-11 na 11h ezali événement oyo Nzambe révéla ngai apesa ngai vision wana 2007 na kati ya sika oyo alobi boko bando ko célébrer ngai 11-11 na 11h boko célébrer na pona nini parce que ngai nde nazali auteur ya indépendance ya mboka oyo. Indépendance na biso pe ezali indépendance na biso ya mboka na biso. Nzambe aloba na ngai atalisa ngai na kati ya vision wana alobi po mboka oyo ezwa indépendance bato ebele bakunda makile esopana bato ebele baviva makambo moko ya somo jusqu'à tel point nga Nzambe na ya koengage armée na ngai céleste na joie ba esprit na ngai oyo efandi na tro na nga na kitisa yango mpona indépendance ya mboka. OK. Nzambe akotalisa nga lobiki na journée wana bato bamona yango kaka eza ndenge wana mais eza journée moko sacré nyonso nga Nzambe ndenge nini motika bato ya mokili baproclamaka indépendance sans que bino baoyo bozali na domaine spirituel bokoka koengage indépendance spirituelle na vie ya bato. Nzambe aloba na ngai que chaque 11-11 na disposaka grâce moko particulier na mboka oyo spirituellement eza na makambo oyo ngai Nzambe nasalaka chaque 11-11 mpona makambo elekaka na ntango wana. OK. Alors na osenga na yo obanda korecompe bato afin que bato babanda kovivre grâce wana na le 11-11 na 11h. C'est alors que en 2008, tu bandi première implémentation na yango, 2009 tu bandi na yango, tu bandi koleka na yango ti na télévision. Tu bandi kolobela yango, 2010
bato bakomi kosangana eza na makambo ebele miracle ebele esalemaka na 11 na 11 même ata ngai moko nakamwaka même ata ngai moko nandimaka te ndenge nini nzambe akoki kokoma na niveau oyo na point oyo ya koyeba kovisite bato na modele oyo donc 11 na 11 eza grâce monene oyo nzambe apesi biso na mboka oyo toza na basouvenir ebele ya baguérison non seulement ya baguérison mais basouvenir aussi ya bamessage oyo nzambe apesa prophétiquement mpona nation mpe ekokisama tokoki kopesa par exemple le 11 ya 2015 tozalaka na libanda toseleba yango na libanda na nsima ya wenze na biso ya nalweka awa nzambe apesa biso message moko ya libate ya mwini ekotambola likolo ya mboka na biso ekosopa makila ekoboma bato mpe tokotanga banombre de mort ekozala epidémie moko ya makasi topiblia yango nzambe asenga na 2015 message wana topiblia yango tosenga nzambe asenga na basali nyonso ya nzambe basangana lokola mutu moko babunda mpona avenir ya vie ya bato na mboka topiblia message wana en pleine activité wana le 11 basali na nzambe bazalaka bayoka même bato ya leta tozwa même message ya bato ya leta bayoka message wana babengaka moko particulièrement balobi ke toyoki message oyo nzambe alobi na nzela na activité wana mpo ntango tosalaka milulu bato ebele bakanisaka elete bana biso tebakombataka biso ngai nazalaka sipui na 23h telefone eleki bapesi merci remercie mpona mosala esalemi kasi balobi message bolobi toyoki yango na 2016 toye kozwa épidémie ya fièvre choc eboma bato ebele oyo esika bafamille ba 5 ba 6 biso ntango tozwi message wana tokota na bapriere nzambe aloba na biso alobi ke baporte ya église ya la croisée ekofungama te mpe na kosala bino source ya guérison ya bato mama verité makese bato bazali meme na libanda bayebi na 2016 awa bazalaki koya na bato na bakupa bato bazokitisa bato yoyoki batémoignage ya ba 1 mois mais oyo biso toviva awa mutu aye bakitisi ye sikoyo dans 30 minutes malade esika tele e bato bakomaki kotinda bato bokende kuna na bahôpital ezorejete bokende kuna hôpital wana ezotonda bato bokende kuna bato bazobika bokende kuna soko koti kuna bato bazobika donc quelque part nzambe aza na bomoi nguya nzambe esilite tolingi toloba na bato nyonso baza désespéré bato bazokanisa te esuka problème na ngai ekomi na suka nga vi na ngai esuki te soki esuki ntango mosusu nano okuta ye na nzambe oyo ya bomoi te soki esuki ntango mosusu parceke yo moko kondima na yo ozosukisa yango mais yesu kristo aza ndenge moko lelo lobi libela libela bomoni te aza na nguya ya kobikisa na esika oyo chaque 11 ezalaka na baguérison eza na miracle eza na badélivrance eza na bavie epesaka mpe kaka eza kaka le 11 te mais 11 yango eza journée oyo nzambe apesa biso toselebaka ye na 2019 11 à 2019 nzambe apesi biso message ya confinement ke bato épidémie ekobeta mokili ekokota bato bakokufa mpe bamboka ekozala confine baoyo bazala na 11 à 2019 bayebi message wana topesa message wana ya épidémie topesa message wana ya pandémie topesa message wana ke bato bakokangama nzambe alobaka na biso bokanga baporte te parce que bino bokoyamba kaka bato hôpital ekobwaka ce que j'aime avec c'est Jésus ye alokotaka nde oyo bato babwaki oyo olingaka babwaki oyo bato ya mbongo babwaki oyo bato ya bamoyen ya makoki babwaki ye sonda ezaka semba bilokota ye ndakenda kolokota bango la plupart ya bakato ya mbaka oyo nzambe abikisaka ezaka natambolaki nakendaki nakotaki na hôpital kutu baboyinga na hôpital balobi zonga na yo awa tosi toyamba ambulance euti na mutu na hôpital militaire kiti hôpital militaire na ngola mutu nyonso ayebi hôpital militaire etransfera mutu ya malade de l'hôpital militaire
ti liboso ya porte ya église oyo bazokitisa ye nga nazobima nazotuna nini nakanisi peut-être ata mosusu la polise ndenge esaka mosala eye liboso na biso mpo sirene eumelaki kolela liboso ya église nazomona bazokitisa motu na bankaba tokotyai wapi tokotyai wapi avec ma foi nayebi bokitisa na botyai wapi natuni nani alobi balobi docteur mutatili to yane awa famille na yezo ya na nsima parce que kuna na hôpital déjà balobi ke akokufa ntango famille ezokoma balobi docteur lokoki na biso toyebaki te bokokoma te me bokende mais tokomi service ya moke kaka papa wana azonga aloba azonga donc na nzambe oyo eza likambo alors donc le 11-11 tozwa message ya pandémie nzambe ozoza biso tokanga baporte te bao bakolanda biso na page na ngai ya Facebook okuta na 2020 place wapi tobandaki kolobaki malgré la loi tozopublie bakiti moko tozosala malgré la loi malgré la loi parce que eloko nini ezali quand mboka eza atake ntango mokili eza atake na malade eza ka atake na malade te eza na force moko spirituelle négative oyo elati maladi wana oyo ekopesa impulsion na maladi wana oyo ekotambusa maladi wana et soki église etelemi te soki basantu batelemi te mpona koprie kobundela minganga na biso nayebi kosuka gouvernement na biso nayebi kosuka église ezali parcelle ndenge tolobaka ezali parcelle ya l'état donc mpona kosunga l'état na oyo ye akoki kosala te église asala asoutenir l'état bato makomo l'état kokoka kosunga te na esika batambola na balabala babamba bamituka mabanga bapasola babiloko bato batya badésordre yaka na ye na la croise na loboko ya nzambe ya yesu kristo likolo vi na ye akobika zongi motu mpe ya malonga na société. Vraiment, mission de l'église vis-à-vis au monde. Mission de l'église vis-à-vis au monde. Qu'est-ce que l'église va faire pour sauver le monde? Pour sauver les gens qu'on a sali, on nettoie, pour sauver les gens qui ont béni na katiwana, les gens qui ont papa zoloba. Nous avons béni l'église, le pasteur a zomona, pour se rapiki na eta pour faire l'église, il y a un problème. Oh, bah, il y a des chaînes qui sont piquées, ils sont mais namoni papa zo signé ma camion sur la porte ici na nzambo ya bengai nzambe azo lokumu John na sima caméra na lingi ko serele na pena elongi ya papa alobela biso sur l'événement de 11-11 na 11h toza déjà na 10e mois kalaté a déjà papa et pour ça na tokota na mois de novembre donc ça le 11 novembre na 11h toza na posa message à papa na batu nyonso ba olanda biso pona événement wana. Vraiment bana nzambe peuple ya Angola lobiko yango yo ngonga nango ebelemi ngonga nzambe visita kamboka la biso spirituellement ebelemi le 11-11 na 11h ezali événement auto mesali nango déjà biso awa na Angola toyambaka bato kota de kabinda kunene bato mosusu bauta maladi na baprovince bayaka kokanga bisika kolala kozwa place bato bautaka 4 mois ya ville ya Luanda bato bautaka bakashiti bautaka bambanza kongo bautaka banzembe bautaka partout bayaka mpe toyamba aussi bapele ya libanda mboka république démocratique congo afrique du sud poto côte d'ivoire cameroun partout dans le monde brésil afrique du sud bamboka nyonso ebengaka mpona ntina kobénéficie grâce oyo eza journée monene mpona biso journée ya indépendance spirituelle ya année oyo nzambe alobi na ngai boko intitulé yango ete ngai nzambe nazali père ya nation angolais vrai père eza nzambe tata ya liboso tata oyo aleki batata nyonso eza ye moko nzambe le 11-11 tokozongisi na trône na ye lokola tata ya mboka ya Angola parce que nyonso esalema na mboka oyo eza ye bato babosana batya batata misusu balongola nzambe na esika nalobaki na ngai na mulo bozongisa ngai na trône bozongisa ngai na trône ya tata ya Angola mpe bokomona makambo nini na kosala bino na 2025 na 2024 oyo tokozala na bamessage prophétique ya monene mpona nation na biso na 2025 oyo nyonso alingi kovivre loboko ya nzambe bato ya malade bato ya pasi bato ya mikakatano bato même baza bien
homme politique, commerçant, tu ya ndenge na ndenge, tu ya plan social nyonso, bobengami na lié kaka moko. Douage Casa Malweka. Na en face, en diagonale de Douage Casa, église la croisée des Awana. Nde place ici cap minou la biso kolikana de 11 na 11. Il y a quatre zongi sanzambe na kiti na ye. Atelema lokola père ya nation oyo. Nzamba lobaki na makambo belé. Tozomona ndenge nini mboka na biso. Tala ndenge mpepezo la crise économique ezobeta. Pas ezobeta partout. La porte ya mboka oyo eza ofungwama. Spirituellement, gouvernement zo sala nyonso azobimisa makoki mayele ba capacité za na yango kwa kokapocha. En fait, il faut que tu aies un malamu, même si tu as un makasi. Criminalité, c'est pas. Tu as malade na mboka oyo, kokufe komi lokole loko mususu. Mandala les komi partout. Bilongi ya batu nyonso komi na mawa. Mutu nyonso za na inquiétude azo epate lobi na kolamkato na kolamkate. Souffrance ekoti. Ba frontière ya mboka na biso fungwami. Batu bakomi kopima mboka na ndenge moko ya malamu te. Et comme il t'a dit que la paix ya nation angolaise. Azonga na kiti na ye, afana na trône na ye, en fait akaba moko na volonté na ye pour être mboka oyo batu ba vivre mboka nzambe. Alors depuis à makambo wana eza de 11 na 11h na église évangélique la croisée. OK, merci beaucoup. Tozo misanzambe na trône na ye na zo kasinga moko to le kamikoleleki. Tozo misaye na mitema. Donc awa tolobi le 11 na 11h le 11 novembre oyo na 11h Tozong sankolo na trône na ye. Yemo ba konza akamba nation o mobimba. Vraiment message et qu'il y a des cognotions bozo la nabiso équipe église te ngana za kimbangiste ngana za mission ngana biso nyonso o to kelama et pas l'Éternel des armées toya. Notre papa évangéliste Jean-Oscar Kiziamina Kibila abada koloba si ton Dieu est mort et c'est l'ennemi. Ce qui place pour nous monique, yaka la croisée, yaka maïso ningana, ange si azwa agité mai, yo yaka kabokoya, na simana moto ko ntatuna. O pesa nzambe raison. Vraiment papa to komi na biso na suka, message CKI, na yebite soki ezali lo bamoko ko epapotika na moko lo bapoto chité na biso. Non, merci et pas à moment vérité mais c'est pour nous toujours présent et actif. On peut sans avoir raison. Qui n'a pas tort. Donc chaque fois que nous allons bosse na yo, vous êtes vraiment présent, vous avez que ça la mission na plateau na yo, vous avez cette mission opportunité ba to libanda ba to mususu ba ko kapoye ba pe ko mona musala toujours sala, vraiment toujours remercier pour na yango. Merci vraiment na ba de cognon so ba sen na nzambe nyonso ya mboka ngola. Merci na ba to ya RGM na niveau ya France. Congrès Kitoko, Congrès Malamu, nous avons soutenu des grandes bénédictions, plein succès. Donc, il y a Moussa les Osalemapuna. Merci et pas ya Libota Nangai, Banangai, Libota Nangai, Sikapinga Nabima, Bandeko Nanga, Bamama, Batata, Yanzambe Malamu, Bonde Awa, Nzambe Malamu Puna, Namboka ya Congo. Donc, merci Nabino, Nzambe Apambola. Merci pas ya mon papa, révérend Sony Kafuta, Nzambe Apambola, Rockman. Donc, tout ça, on a en décembre, tout ça aussi en février, dans le fond. Je pense que février, dans le fond, vous avez donc merci à tout le monde. Merci à l'Union sur la Koya. À porte à la troisième, ils ont 24 sur 24 vers et Kakamaraté. Tant que nous sommes malades, tant que nous sommes pas sans Koya. Et numéro de puissance, il y a contact, ils allaient plus 244 925 25 92 54. Plus 244 925 25 92 54. Et quand on a makate, na WhatsApp peka kayango wana, donc et quand on a makate, benga partout si vous allez, donc répondre. Ba prière les autres salles makaka pona, ba o bazati na dinga te mama, vérité ma caisse, ba témoignage à vous ces étés. Na bisa ki kembala muso kozonga rapport, tout beta penza histoire. Oui. Histoire parce que tant ya beta nyonso exacté. Tout ça donc vous allez bien. Nous sommes à partir il y a un téléphone quand on a photo à Beki, un téléphone à Biki.
misusu bazobika na prière ya telefone abengi mpe azubana. Amen. Awa situ makambo ya kobota bamama ya kobota awa eza nde esika nzambe asoki kolwana parce que eza moko ya baalliance nzambe alobaka na ngai na ministère na yo ekomba kozala te mwasi akosopaze mpe akozala te. Donc grâce wana eza makasi awa egakaka makasi bao baza na problème ya mabota po visite biso nzambe akobikisa biso. Vraiment tika nkolo apambola biso nyonso tolobi die na pator bokopesa nzambe raison tokomi na biso na suka na yebi ozozela mbona teka ya liboko. Donc ya monoko boze bele so na bati kotanga oyo ezalaki message mpona papa ezalaki ya papa bozela nga boza na plateau na nga ndenge na mandolandisa bino nyonso wana. Tozo continue bomonika mama Vérité Makiese aso transpirer makasi toza na choix te mboka na biso température na biso yango yo donc ezo supporter nango air conditionnel te AC climatiseur et tout ça te. Ya merci beaucoup nazoko ba pena ndeko nanga ya mwasi mama ya Zemenge to benga mère double na ebité soko ozala ndoi nanga déjà na tangi boué mama na Shara na ngai mama ya ndoi ya ye pasa na litatoli o alinga témoigner grandeur ya Nzambe ya la croisée, grandeur ya Nzambe ya notre papa Feliciano Ndamba. Vraiment Nzambe azosala eza na slogan moko nazali koyoka kala epa ya évangéliste Jean-Oscar Kiziamina Kibila, si ton Dieu est mort et c'est le mien. Donc il s'appelle le lengue moko epa ya notre papa Feliciano Ndamba. Boa tarde aya. Boa tarde, sim. Ah, como nani? Meu nome é Bela. Eu vim aqui agradecer a Deus pela graça que Ele fez por mim. E foi tipo num sábado para domingo, me convidaram aqui para vir na Igreja Cruzada. Vi naquele dia, vi tipo é meu dia. Sim, vi tipo é meu dia porque o pastor, tivemos um serviço aqui na Igreja Cruzada. E o serviço era que para cada um pedir a Deus o que tinha que pedir. E eu pedi a Deus que queria filho. E graças a Deus, naquele domingo foi meu dia. O pastor Felix rezou para mim, abençoou a água, me deu. Graças a Deus, não fez nem um mês, somente uma semana eu concebi, graças a Deus. Tive a minha filha. E mais uma vez eu estou aqui grávida. Oh lá lá! Graças ao Senhor. Glória ao Senhor. A filha tem quantos anos? Tem 3 anos. Uau! Sim. E segunda filha, o filho. Sim. Ok, muito obrigada. Message nini okopesa na bato bazolanda yo ebele pe bazana kazu ya mabota bazokende bakenda kota bima dépenser bambongo na yebite bino aizaka ndeni bofutaka mbongo message ekozala ndenge nini na bato baolanda. Aqui na Igreja Cruzada não se paga nada, é grátis, somente a tua fé vai te curar. Yes. Sim. Então, aquele que tiver um caso idêntico a mim, ou um outro caso, convido a vir à Igreja Cruzada e na Igreja Cruzada a solução para tudo. Ok, em direção da igreja. Estamos localizados numa lueca. Depois da pracinha, 2 casas. Número de telefone tem lá na rodapé. Sim, está passando a rodapé. Ok, muito obrigada. Que Deus seja louvado. Se começar a bater um subayaka, o moni lobiko, après lobby, o kuna lisusu te. Se o consegue não pensar bem com news ya la croisée, o moni Nzambe ya papa Felix asali ba makambo minene. Tolini no kopesa bango. Aconselho a não saírem e a ficarem mesmo só mesmo na Igreja Cruzada, porque onde é a solução. Igreja Cruzada não se paga nada. Nzamba tikotake nzamba leo jua leo ya lelo apesa rendez-vous te kwa bikisa ndende ko Moïse Matuta loba akutana na 38 ans na piscine à Bethesda aloba kiteke yo zela na après 2 jours nzamba zanga rendez-vous pour bikisa mutu akutana na aveugle né ezaka likamba rendez-vous te tikotake nzamba akutana 18 ans courbé ezaki likamba rendez-vous te et puis sur tali ba ona sa kutana ba ona nzela ezalaki ba programme moko imprévu mais pas na imprévu ezalaka te tant azokutana mbala moko so mona lobiko vraiment Nzambe ya lola
azwa lokumu apesa notre papa Félicien Ndamba Vimulayi apese makasi apese courage alongise na bakomba ameme musika makambo azosalela biso na Angola et traverser ma frontière et comme abisike belé pourquoi pas des cabines d'akumene wambu bazozela yo billet bazozela yo lupangu bazozela yo bisika nyoso wish makela duzombo wakukungu mbanza Congo bisika nyoso bazozela yo. Merci bao nyoso bazola na émission oyo toti koyoka interview papa awuchiko pesa mwana zali pasteur paroissial na kati na la croisée awana malweka yango nazali kobenga pe kosala convite na batu nyonso que le 11-11 oyo biso tomoni lelo ezali principe batu mususu bazali bakoki ko témoigner mais toujours sa promesse le 11-11 yo salema o makambo le kaka na église na biso na le 11-11 quelle que soit ba date mususu ndenge tosanganaka bato ebele bamonaka me bayokaka te oyo aza na elikia avivre loboko ya nzambe na kati ya église ya la croisée aya ayokelango na matoi te baadresse oyo toopesa yango nde fali bolanda na douage kaza adresse na biso na douage kaza esika nde église na biso ezali tokumisi nzambe mpona oyo kopanza na sango mobimba le 11-11 mpona action oyo kosalema awa elulu oyo kosalema awa le 11-11 nakumisi nzambe mpona bolingo oyo atalisi biso na bajournaliste ndenge nzambe apermetre bango baya kokoma kati na esika biso nzambe apambola biso. Vérité Makiese Niki, grâce et grâce. Vérité Makiese Bika ya kote la vérité. Uzeiki salu.